Makolo na no ya na biso. Ya sa mutimi. Makolo ngulu. Ah. Donc il a fait pour faire. On va identité na kwani. Pourquoi faut qu'il m'a congolo? Non mon identité na tu m'as pas yo ka suna représenter nga funa kende bongo. Prière salama bantenge nyonso na kena bangomba lobi ko sala kate. Ngai na vi na ngana ibanga kimbango te na mona ka epete na yo kapata lisolo te. Mais ndenge na belaki wana c'est toujours ma pour ya 7e jour na pour mais comme on a papa moba bilika ala timukuta na bubu. Alibi na ngai qu'il faut ozonga. Na mokili o osala mission na ngai na nzoto na yo. Na kenda na partout papa na otika mpani. Ngata la police ko kanganga na okena. Parce que na kamba to babwaka ko libanda ozaka na beblo. Papa etika la raté. Etika la raté ti ba ki bangise la kanganga 3 jours na prison na ba ona loma na ntete na nga oyo. Parce que elo bakangela ka yo wana pe. Balobi na zangunza na ko kota te. Bande on a biso SKK bazolo ba toujours que loba makamno ko lobela sibangi mbango. Na ko loba ngai na za bangunza za pona ko ba vérité. Difficulté oyo elelisa kanga yango. Na sel na ngai c'est première fois. Baka ngai. Baki ko sila ngali kamuna yebite. Na lela. Ah, ça me a passé. Na ça 2 jours na bia katena. Oki souci ki bon mon tout. Donc différence entre Jésus na Fungimbango eza. Exacté, ba sandele moko. Bana pouvoir moko. Bana pouvoir moko bon différent di bana. Soki bango ba Fungimbango za na pouvoir te. Ndeni pasteur so abelimba so alati chapeau, aye ana poko pa maman Paulina na sana pouvoir na ko simba epona laksa ye. Ke ntamba bankulu azosala kati na Fungimbango azosala kati na traité mbaso wana abongi. Obanga te papa na bongama na kina makulu mudu na nzete na ngai tikala te papa. Mais nzete oyo l'autre fois ça une mission ba baloba nzete oyo. Okena na nzete. Nekina nzete na ngo on les amis lois na kati. Na on tiko mpani na kenda bo. Otambola boye. Na tambola boye. Makolongulu. Obanga ngo. Mais nzete biso to mona nzete kana lobi nzete oyo okena ozongo na question buta. Répondre ngo zobanga ngo. Te biso pe ba biloko eza na ngopela nzoto te parce que telemeli. Mais sikoyo on me l'a dit na nzoto te na zo tuno question on ba te bele ba zo ba na boni ba tineli ba message ba obanga nzeto so na tunyo ka question zo banga ba pekisi biso to pusa na pembeni na ngote mais ko pusa pembeni na ngote obi okene no pe kamba ko fungo ko despertar peuple noir na ebité ko despertar na français vraiment bolimbisi mama pa na zana angolaise ko despertar race nègre qui est dans zabo ina zongela le sens nanga et puis pende na zabo un problème on a nango na luka na kota na culture ni ya bokoko ta kobika biso to sapona wana OK bango na bango pe kuna ba créer ba tuyaya ya Jésus pe ba mbwa na ba so bango ba yebi pa ba zula bango ngana yebite ngana yebi ndeko longola na ko traiter mbisi ba zula na yebite mais est-ce que au voyage na on était loko pe ta na au voyage na matina toka matina nina ata na avion on monte ko bangisa ba to mo na soko zo banga sere o miye zo bangila ngo nini papa na mutu aza normal akobanga mutu kobanga mundinga ngapona makambu ya Fungimbango ngana sana problème na binote bo abanje ko na ngambe posa na ngande sa kabolo bande vérité bobo ya kabiso to kota kuna bobo yebi eloko eza kuna eza révélé neti ngaso na koti kuna kasi bo invité nga bo benga mama nguncha ya kokota na kota na révélé vérité za kuna donc to ikolo ba neti ba maladi wana ba boke mtumbasu ba boke balada pesi ba sali bo tout ça là eza ba maladi o kaka traitement na nguta kana bokoko na prière na bokoko na prière donc musu pe akoyi ko bika sans pour taba tete na bokoko na lo sambo ka boye mbaso esili matolo bon mbuta la sepel na question parce que biso ça biso moi passe na sens nini ozo reconnaître makasi nyonso ya Fungimbango mais église kimbangiste ne oza d'accord na bango te na ne ba otambisa makambo eloko skipe ça biso passe yango mais ndeno zo ndima Fungimbango oza d'accord te pona nini bango o baso sala eza yango te papa mais ce que ozo c'est la nini po okombola déjà surtout mona lelo batu bana Congo Kinshasa bazo lela guerre na est kolobate kuna ba Rwanda bazo menacer biso côté yo souffrance mais bino bozali yo za na pouvoir à kokombola ozo zela ba Congolais nyonso basila po ba ta kokombola ba za le toni raison ni na mopinda e freiner papa na zamtu ya molimo na kusama ngamne molimo lobi ba koko na mbanza ko bazaka ba médecin pas journaliste ba ko matade ya mangute ba koko na mbanza ko balaka na ba docteur ba koko na biso na ba salaka na ba docteur siko na tango na césarienne ezalaki kombo oyo ba koko ba pesa nga pona kombola Afrique mais tango na ona ni kokite kombola Afrique kombola Afrique na kombola Afrique o voyage na ba pays nyonso Afrique ba pays Afrique na kombola bandana na Congo Angola
Si on a Congo Angola, na Congo RDC, Congo Brazzaville, Congo Gabon, na autant la Éthiopie, na autant l'Afrique, mais tant on a des coquillettes. Question sur le tunnel roté, bah pour la biso qu'on a des biso. Comme Euro, comme l'Afrique, aux autres qui ont wapi, yo monte ça là qui, que on besoin fumo kimba ma yaka pesa ki. Mato domingue. Comme Oyo, tuninga Afrique question na linga ko tunango, on a expliqué, o battu ko compliqué, bango pour na dire c'était là au exemple ka unanga, et pesa ki battu be pesa battu panique. Koki ko le battu. Tant on se koki papa na obengi ça, yo ça journaliste. Papa ya osala na mission na ofager de l'eau. Na ke ko kombo la pays boy. Na ke pays boy. Tant pena o kombo la pays wana attend en distance. To ça une mission. O mona apana bo moni apana kata pays wana. Ngaba biloise na mutapesa nga ngoti. Isara la ni ba ko ba isinga bima na zuya ko. Parce que oyo zo ki on de. Ona zo ngondeni. Kande na sila kombo. Na ola li sous bénéficier yé ke kende place bo yo zo. Ona la téléphone di pena ba so ebisanga. Ona zo ngoza na 15. C'est la différence qui monte la tête. C'est la différence qui monte la tête. C'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Mbote balobi yenge na bino nyonso batu nyonso bolanda na biso bato bosepelaka tant to ba yenge bo comprendre rien hein sûr que na bokasi ingénieur Don Bernard bozomona déjà des corps en simananga vous comprenez que tout ça penda place de betara masala ba ne Congo ya un monde pesi bino yenge en tout cas bino bato pe bolinga bongo bonjour bolinga bondia mbote na bino place bolanda biso à tout seigneur tout honneur hein nous disons merci beaucoup et puis bonjour ba nyonso ya malamu pona yo boss de Nzinga na Suisse hein merci na bolamu na nyonso sala na chaîne biso ya Gemidor TV na bosenité mama bita Nzinga masamba motema ya boss de Nzinga PCOP merci hein une place ici aux abonnés na Suisse na ba na nyonso Hollande biso hein na lobi bongo merci na Junior Malengi d'or so ilelo na bokasi hein ya ingénieur donc vous omona ngaboye balobi coiffure evandi boza mona bokasi ya Junior Malengi d'or hein salon de coiffure salon de beleza Junior Malengi d'or na Luanda Kalemba Doge couleur ma sikawana so okei arobendo ka boye tende ba bendinga boye hein tant le barane na to bona bon Christian Barren na pep to pe sur mbote belé hein ba plaque sur ba téléphone ya ba ordinateur ozanango oliga oteka mona Christian Barren na Luanda na pep na Kalemba Doge na posa pep wana yemta somba ba plaque ba téléphone et pour ordinateur et osala bien penda. Merci beaucoup hein Léon na bongo na balobi avec yé mambo le bezara mingi avec yé mambo le bezara mingi quoi boyebi eza la première fois té tozoye na Gemidor hein eza tolbai toujours na solo BTC belé le to na cadre mususu ingénieur Don Bernard en tout cas son abiso au fond ya biso champ le monde a bongo invité na biso tozana ye na pesi bongo yenge muta yenge batu ba misalara ba bika mangunza Paulina yende mutozana ye mangunza vunzi soki yangwana penda boni santé maman santé na ngolo bankulu ba batela ça bien bankulu ba batela mais batu ba misala au monde yo moi vert jaune moi pembe ya nini tout ça mais le ba moni yo na mondenge mususu est-ce que mangunza yo annoncer biso ki atiki na émission ngo a kenenzela mususu to ndenge nini pourquoi batu ba moni yo boelelo na pesi nanu yenge ke do mukili mobimba na bana nyonso molimo bane Congo nyonso yenge keno ngai mama na bino mama Paulina Mvunzi soki ezangai soki bomoni ngai na teni oyo na sana faire jaune te lelo na sepeli kolata bo po ezali mkolo ya anniversaire ya musala oyo bankulu bapesa ngai vous comprenez hein mama Ngunza o misala o mona boka ntate o mususu ye o kaka mama Paulina ye yo ka tozana ye le so ala tiboye ninga lobi justement ça pour anniversaire hein anniversaire ya mission oyo lobi ke ba pesa ye yango lelo pena to menga ko lobela to développer en tout cas bo tenir biso rigueur pena te ke masolo bolinga to beta na ye to beta ngo to menga ko tsa ko tsa moko mais mingi penda to vendre la bongo anniversaire et ça anniversaire ya église ou c'est ça anniversaire ya yo moko personnellement jour penda ba pesa ke mission wana matondo mingi ezali mkolo ya anniversaire eza ya
na kokolo beko eza ya église eza ya mukolo ya musala oyo bapesa ngai eza anniversaire ya église dans mukolo ya musala bapesa mais quand vous expliquer biso molimo wana ela go nengeni parce que bino na yebi ko ekobanda mission za make jour ozwaki molimo to ikoloba donc 15e anniversaire eza ya depuis ozwaki pena molimo ozwi mission no bandi esalema na ndeni matondo mingi mputa na sepedi na question 15 ans ya mukolo oyo ngai na kitela molimo mpungu na kitela molimo ya mpungu na banda kusimba ba maladi lelo na kukisi 15 ans ngai na kitela ka molimo na mbetu ya maladi na bela 3 ans na koli famille chrétienne na zamwa na pasteur na beli vraiment prière et ça la ma bantenge nyonso na kena bangomba lobi ko sala kate ngai na vina ngana yebaka kimbango te na mona ka epete na yoka pata lisolo te mais ndenge na belaki wana c'est toujours na kuma ya 7e jour na kuma mais comme na papa moba bimilika ala chiliputa na bubu albi na ngai ke fo ozonga na mokili po osala mission na ngai na nzoto na yo mbalango na dongo place na banaki kokende to komi kotambola ngane lokola dans l'espace to etina hôpital na salaki abadio la sangai ala singo ala kisaki ngai na source ya maladi place mutaki na monaki tango 13h30 robeta na récupérer ba ngoli na C et puis na komba matinga na likolo na salle ya traitement et famille ba yé ba ikotala na 15h bazate ba pandisa moke na kufinga balela ngai OK et ça les ma bongo ato et eza na suba te bele ba tuna question na yo ko mwana pasteur kolonga na eloko wana oza mwana pasteur mbala moko okino na kamususu est-ce que ezaki facile papa ou soit maman de famille mobimba bandima batika yo na vie wana to za indengeni bon ezaki facilité ngazaki abandonné na famille na ngai ona nini na famille na biso engunza zate ni côté papa ni côté maman tango esala ni bongo na ina ndako ko yana ina ndako na sala 2 semaines na mbate ezaka na mukolo buko na muni papa ku aye tango aye tuku kuyimba na ye nzimba ya mpasi baki ko benga papa mo papa na le na ye papa na pe ya kufa deja tango papa na ye papa na yo kitu bali ko yemba nzembo papa na pe bali ko yemba papa mo ba mo ka comprendre ni anasali mbunza famille bandima kiti baki za mwana moko ya prophète na tango na zana 15 mwana na ye tango aye abi ko kangelo na mtu ada prophète ya kimbango ma famille donc il va kuma kuna na kuma kwa diploma ukitela muli mo mapamba ba mbunga ba hôpital ba ya mitu ba binaza normal ego bien sa famille kota mama ba famille donc ba famille ba tata na ngane ba ko décision ba ko bi mama de église ya mbungu pas il n'a pas de 200 et place na bana 2 ans dans ça la misala ba former na donc ego sila ba ko consacrer na ba journée na ba famille maintenant famille et ko décision ba ko tuna ngai na Jésus na kozonga na christianisme na kimbangu to na famille ngini ngala kuna ngabi ngai fumu kimbangu na maladi na saki na mo fumu limanga bikisikai vraiment famille ay ko benga ngala mpangu na biso ba bifo na bima pona nini ba ensemble na Jésus ngana ensemble na kimbangu ekosimba te kaka bato maladi ngala no tete ba ko sula ndako kufutela na kota Olympia mana o ba yebi Olympia ba yebi na mana ko vanda kuna na ko simba ba maladi ti ko vanda na ye awa na quartier ya Kazenga penze pasi na vanda awa na Kazenga ana ni Kazenga so mama Paulina so na sana activité ya mama qui pas vite dans le sisa vuli na marchaka on qui ça na terrain bayebi yo pena donc na administration administrateur ayebi ki mama moko boye asala raboye azongisa raboye mais est-ce que tu olobaki nzambe wana o papa abane ko sambela to ke pasteur papa sambela nzambe akwaya ayebi Jésus za nani pona ye nzambe wana azalaki na pouvoir te ya kokangola yo ya kobikso na malade wana il a fallu kaka okinde côté moko boye ndepo zolobiko matondo mingi na sepeli na question eza te ke nzambe wana azaki na pouvoir obikisa ngai kuti donc eza déjà ke uta na kati ya libuma mama na ngai na botama déjà ngunza
Nanza moi pasteur mais na botama déjà ngunza moi me manga na christianisme mais côté baba na me manga za côté na ngaiti ata papa na nga nzambe o ba e pa ke na ko mi ko sambela na christianisme et ala kinzela na bisote yango omoni ke na zobela zo sambela pona nga lobi ko mo ezala ezate mais tant me ko mona mfungi mbango nga yo na zamvi ala joane sila ba passe mususu so mona ezani oki komi kotisa na kibonzambo eza ya yote obwaki lusansu na yo obwaki bokoko nonga babaka bakooperenga mais tango na kutanya fondement na silo biko baninga na bangunza beko sa prophétie babi bakulu batalisi bango banzete papa nga na bika batokisa banzete babi to sukulo matrice on a na problème na cancer matrice ba sukulo na matrice na bota tamona na makamuka ya bokoko kaka makamuka ya bokoko ya makasa. Okay. Siko ba makasa mo banzeta mo ba su ba zu ba zo relaxa ngape na ndo baninga na ba zu ba zo relaxa na osala mo ngaboko nde nazabo na nivla kazenga na bandoye beni. Okay. Ba to yo pesa ba mabota. Oui, ba te nzambe mtapesa ka. Ezande mayele nde ko ba yaka relaxa ngai. Olandela na prière to kisanzete o ngala zanzambe te. Okay. Na komi tsala place nzambe. Okay. Mais ce que question mo epela tu na ibiso ba bi ndeti principalement yo boyungunza mama Paulina. Bomona ndenge nini ba pasteur na ba biso ya mususu bato tosambela Jésus. Bomona ndenge so monge pasteur mo boy prophète, we ke yebe na sambela Jésus sala ba boy. Bomona ba ndenge bozo bona niveau nini. Tozo bona niveau tozo ba ba normal. Tozo ba moto yo ka nema po ba bunga nenzela. Ko bunga nzela. Nongila ba mama bunga nzela. Bunga nzela na ndenge nini ke la fali ke bazala kaka. Basambela bazo sambela nzambo eza ya ba mote ki bonzambo ba mote ba boka bokoko na bango. Est-ce que pasteur ni ngazana so obina yeke belela koko na oloba uzando kite aba no zando kite so ese belela koko oloba uzando kite abo bo wando ki et puis ndeti ngande na zabo ngala ko luka bango te so na zo bela na problème na ko luka bango ndeti na cause ni bazana pouvoir ni o bango ba no ba obixina po nzambo ba osambela nzambe bango te na ko lu soki ngamo na moni na ko kite na luka muntu azalo ko na nga a obelela bakoko na ngai a obelela bankulu a obelela bankunza tokosambela mvangi ya bapuntulendo nzambe mokelo asali likolo na se azali. Okay. Sikopona bino Jésus azala nani kasi? Amotinda ma nzambe. Jésus amotinda mi ya nzambe. Amotinda ma nzambe. Amotinda ma nzambe. Fungi mbango za motinda ma nzambe. Donc différence entre Jésus na fungi mbango eza wa. Exacte, basandele moko. Bana pouvoir moko. Bana pouvoir moko bo différent di bana. Soki bango ba fungi mbango za na pouvoir te. Ndeni pasteur so abelimba so alati chapeau aye ana poko pa mama Paulina na sana pouvoir baso na kosimba epona laksa ye. Ke nzamba bankulu azosala kati na fungi mbango azosala kati na traiter mbaso wana abongi. Mais ya zo kete na église ko kende kuna te. Kimbangu boye. Bango basambela ka mutu. Ebo Jésus na pe basambela ka mutu. Mais cause donc toriko lo bagyo ndeti ba maladi wana ba bakeli mtumbasu ba bakeli balada pesi basali boy tout ça là eza ba maladi o kaka traitement na nguta kala bokoko na bokoko na prière na bokoko na prière donc musu pe akoyi ko bika sans pour taba tete na bokoko na lo sambo ka boye mbasu esili matolo mo mbuta la sipeli na question na ensemble la pona yo na traité spiritualité bo musulu musuli ezo a shokit o musuli yango mona lokolo levimbaka epolaka ngana osambela yo ndeti na mona na mukomona ole ka muni pasteur mo osambela mutamba tono de Jésus na nyonga kamaradi na ye na bibi so kamaradi na bibi so musuli opota waneza ngo chamoni ya potamba ko ngina peka pansement na hôpital pansement alaka ya molimo esuka aka na mama molimo otina osala kiswa na bokoko na osambela ya molimo esila kana molimo bombaso neza mama molimo ya papa to sala attention hein. Tout ça, la mbisale la te. Yango mwa batu bakate lokola tika na pota chronique. Wani yake na wana hôpital pansement bazo chakisi. Ba obete batonga te. Yali ka batonga te. OK. Tout ça ba tibotika banzete pe yali. OK. Mais ce tu comprends bien, batu belé so ba yake pa na bino malade ba mbaso, c'est parce que malade on peut on dirait ou ta pas na bino batu na pouvoir otindike la mo batu. Raison pour laquelle le bika ta pasteur akoluka ye pa na yo, po ou ta pa na bino. Papa, ngala za ngunza. Ngunza za pona osabo langu. Ngunza azapo na obikisa molimo wa muntu po babenga na ngunza na za ngudianza ya omwe ba babenga na za mama mukili babenga nga mama pa na azapo na osama bete biso to zapo na obika ko bikisa batu ko dispertar peuple noir na ebite ko dispertar na français vous ma bolimbisi mama pa na za na angolaise ko dispertar race nègre
qui est des nazabo, ils ont le sens nanga, et puis pende nazabo un problème on a ngona luka, na kota na culture ni abokoko, ta kobika. Ils tout ça pour na wana. OK. Bango na bango pe kuna ba créer ba tuyaya. Ya Jésus pe ba mbok na ba so bango ba yebi pa ba sula bango. Ngana yebite. Ngana yebi ne ko longo na ko traiter mbisi ba sula na yebite. Merci beaucoup hein lelo pena na linga gito. Na linga bila to fanda pena na makambo te mais biso de belé les amis pour anniversaire hein Nasir. Na boka c'est ingénieur donc vous mona hein 15e anniversaire ningi za bon na gâteau. Donc gâteau za na neto benga na portier to baka bolo bolo za awa et en tout cas batu nyonso o bazana na munza lelo bazo célébrer bongo 15e anniversaire wana. Na linga to zonga nanu na makambo o za mission o ba pesa kiyo. Alors tant on démarrer ba mission na ndako na ndako ba mission c'est à dire que bato ba traiter kiyo ba pesa au place wani ko vanda. Ezali facile pona yo o banda pena mission ngo kuma pe ko sangisa batu ezali comment? Bon, naki musuni esa ki pasi. Tala kaka ngana mwana liboso e nakacha famille na biso toza nef baya ko bengana yo. O na batamanga babi ngana za mwana ndako. Na koli na babala te ti lelo nde na sana di marate na ko rate na lali na koli pena na ndako na biso. Tiko ba ke ko bengana yo. Ko bengana ba o bengani ngai e loko disko mama na ngasaraki azunga bana. Azunga bana pona ni bana bakota na kacha culture Congo te. Siko tala siko makila ba. Batika nganga moko makila bangunza ndengelanda. OK. Mwana bana oye bazwi bana bakangi bana ti. Moko na bango banjo kitela bolimo. Oh. Bavanda ka boye na ndaku kozonga na siko tozonga na ngala bango. Bavanda ka boye na ndaku mwana bango ka bandi koloba ngai ne ba mona toko na lobina bino bobo bango ba bi malaria cérébrale. Babengi noko na ngali makambo eza grave bo benga mama na ye ko mama ne pa bandaka ka boyi babenga na fana ebite limero pe baswa ka wapi po to sala ngai na sala 5 ans na kuta na famille so ba bolinga na nzela fo ba bata ko ba mona ngai na otamba makolo muna ota ba version ba bazo banga ngai na vanda ba pele kota babengi ngai oyaka mwana no boyi na seka tangu na koma na koti na kata pa kuta mwana azo sambela ona locataire na biso na fukami na telemi na tourne mwana na matrofa na simbie na mutu na lubi maloba mwana ikalme na tuli ba problème ni mwana na malaria cérébrale mwana aza bien mwana oyo azane niveau ya kibongunza. OK. Ngana tuli ba seconde mo benga posa na bino na mwana na ote tikai basali nini basi mwana ba bemina église na bango mwana koma kuna na église bo ngai kimbango. OK. Ngai kimbango kati na bino ba pibisi elibanda lelo tozoloba makama molimo yona loba molimo esaka ya molimo mwana nanga asala msala na kilongo mususu ninga pe mama na sana kilongo tanu nanu epesa mite bankulu na ba pesi nzela te aya tusanga na poto sala musale longo ya sala la place musume ndenga na sala akana ndenge mwana mobali mwana mwasi pe lisusu mwana mwasi mais siko yomo na ebite uzo mona ondenge ni lobi susu ya leke rozwa lisusu molimo do bino nyonso bo servir na bino kaka bakoko kaka bon esa mabongisa bankulu na mfano maputu ndo ayemi pona nini esala bini bongo donc pona ngai balimba bankulu balingaki sala mabongo po batala sikoyo ngai babengani nga wana suba bana kubengana kaka batu na kata famille yango yango moni bamesana batika baloba nini bango batika osala mokili na bango na Jésus ngana sala mokili na ngana mfungi bangu totala na bango bata Jésus nanga sala mfungi mwana na koduka baninga bango to baduka ngana luka bango. OK. Maintenant ba difficulté nini oyo okutai nango pendant 15 ans oyo pour 15 ezebele hein ko bota mwana ko 15 ans akomi na mukolo azotambola ka ye moko en tout cas il y a des difficultés ba difficultés za la kaka ata ba lobi ki wana la mission nzambe ya mission fungi mbanga pesio ba difficultés za la matondo mingi na sepeli na question puta na lekila ba difficulté belé na l'équipe la ba bitumbi belé humiliation et belé ngana zala au milieu na famille na quartier na batu makola na bango na connaissance et puis place oyo bajoa kingai le ba to sala ba mutse belé mais ngunza o azaka emile lokola nga azate ko famille et sudola kingai ko dia na nga yeso dépendre ba kabela ngai ko lata na nga batama ba kabela ngai na koma na niveau li papa ya ko lata sate mais tangu nyonso tu nazakaka na sama ko la bankulu
nazosengela kaka bankulu nazosengela kaka na ndenge nakoma lelo na kilongo ya ngai moko ba difficulté belé hein non nga pena loza 15e anniversaire to détaillé pena na ça ba difficulté là je pense qu'il y a moins à la rappeler activité mon to musuzu l'état pas yé à compliqué et musuzu pe belé mo be yé pe retour et comme ke ba luka na ndenge mo ba biloko bon na linga matu beto solo zara bien ni bakanga kanga to ba bandi musala na zakala mikanda te na banda musala bon bata quartier baki ofunda nga wana uzaba na maboka na kazenga kaka awa Mama liboso kuna baye kokanga bakutanga na sosala musala na yebisi basali batu mo bana baye en civil ko tsa mo baye de kokanga ngai me basi na ngati musala yosila na kati la bamo kaza kana zaki maladi tanga ye yo za maladi boy ba pesi na traitement o mata musala sili ba bengi ngai bayebisi nga babito yene poto kanga yo mais biso ndento ye c'est le information tozui na ba voisin ya côté to moni mais lobi na 11h lanta biso papa na landa ba mona ifa na komona na division or ke ti ba yakana ba ngadi ba yana fa na ngola ba kufuminga wow ti ba yaki wana bango ba ngai ba komona na terrain ba moni mama ile ka ba ba journée tant ba komi kuna ba moni fuma ke te mama to yoki ya monte na kati na biso ndenge ni ba weba ke chef pe na yaki na kaka nganga aza malade na koma kuna na zape na avocat obanga te papa na bongama na kina makulu na nzete na ngai nzete na ngai tikala te papa mais nzete oyo l'autre fois ça une mission ba balo ba nzete oyo okena na nzete na nzete na mo ntiko neza biloise na kati na ntiko mpani na kenda bo otambola boye makolongulu ba police to ba mona boye ba kotanga yi ba teke tika bilo no libanda ba no ba tie ba kotanga ba mona ngo ba tutala talanga yi kabaki ofunda ngati sikona obata mapona ni funa maboko isa ya ba mona pele musana sala so meka mo experience ko tika ona nge experience so musana ngweza nini to role na ngweza nini o simbe to mona lo kombo to mona lo eza makombo kombo oyo bakoko ba pesa nga pona kombo la Afrique ni tango na ni kokite kombo la Afrique kombo la Afrique na kombo la Afrique o voyage na ba pays nyonso Afrique ba pays Afrique na kombo na kupandana na Congo Angola sona na Congo Angola na kena Congo RDC Congo Brazzaville Congo Gabon na utambla Ethiopie na kombo la Afrique mais tango na ni kokite tango na ni kokite makamozolo ba o internet ba vidéo to bomba tango ni tango wana eza secret ya ngai na bankulu na koki koloba te tango mosoko koki papa na obengisa yo sa journaliste papa ya osala na mission na ovager lelo na ke kombo la pays boy na ke pays boy tango pena kombo la pays wana attend en distance to sa na mission o mona ngapa na boni ngapa na kati pays wana mais ce que ozosela nini po okombo la déjà surtout mona lelo batu bana Congo Kinshasa bazolela guerre na est kolobate kuna ba Rwanda bazo menacer biso côté yo souffrance mais bino bozali yo za la pouvoir à kokombola ozosela ba Congolais nyonso basila po bata kokombola baza sur le toni raison ni na mopina e freiner na mtu ya molimo na kusama amne molimo lobi molimo so lobi na ati na kosala te one ko bimusu na sozela ta ba pesa ngate la ke telema kende ya ngomoni ta ono so na telema kana po ya kintwani bangunza to so makintwani kuna kana ba secret belé ya loba même fona loba ngo to sala introduction na so bangunza to sangana ba Congo misatu e ala mama koloba dans la minute on a la place moto kombo ni na ngola place to za awa na ko bandana muten foto sangana na ngintwani bo se to sangana ngintwani bangunza to za sangana te question sur le tunnel roté ba bota la biso ba condamner biso kombo oyo kombo il Afrique ozoki ngo wapi yo mum to salaki yo ngo biso fumu kimbango ya kapesa ki matondo mingi kombo oyo otuninga Afrique question na linga ko tunanga ngo ona expliquer o batu ko compliquer bango pona elike nzete nga o exemple ka unanga e pesa ki batu be pesa batu panique ngai tango na banji musala ya kingunza Omo so toke conférence abaninga bangunza omuna ngunza o ayena biloise na ye ngala sangana biloise te sikoyo batindi nga pa bakoko na ke de prière na Congo na Nkamba okay ngala lo na kotisko ba na kota prière cette journée bankulu bo pesa ngai loko ko confirmer ngai ke na lingunza okay na lala na ba 5h bankulu ba ko bisanga bima kota na balabala bokende tout droit omona kombo na banjo kende na koma pe na mwa liboso na mona kombo na tanga mapoli na mambolo bana solo matondo mingi bateme basali olali
ba PC vision que tellement que des places au monde na kepe kuti kombo na kepe na kuta kombo kombo to zana ngo kombo na kuta mo na mabele ta na moni ba bisinga ya yo ya mwana zwa na lokoti chauffeur mo kaza kana bi kombo oyo bandanga na banaki chumika na 4 na bana mo na moza yo mamo zangu nganga bia abi eza yo bakoko mto ya kutikela ngaya na jongo na yena mo na coach pe prière OK na ye kokide na ye kokota prière tena kokota prière oyo ezamka una ngai yango siko ezaki ndenge nini nkao oyo nkao oyo tangu afaba bieka ngai tangu na swaka nkao oyo ngaba bilwazi na mutapesa ngoti isakana lali bakoko bayisinga bima na zwa ko siko oyo zoki onde ona zongo ndeni kande na sila ko na ulali sous bénéficier yé kende place boyo zo ona la téléphone dipenda baso bisanga ona zongo za na 15h na ba 15h uvandi kabla 15h ba biso telema kende ba biso na telema kende bo to kena des personnes ba bi faut que na mutu mutana sa comme teme mutu ana adi to telebi to kepela mutu atu bamyo kena moni si le là ça va vie azanvi shom ko mususu na kolobela kuna makambo ya makambo ngo awusala oloba to kenda ite so yaki to ngato zo yata akende kwa kana soyo OK na kiena jeu ngo to ye na ngomba na moko oyo asaki lokola leader na biso atali na ebisinga mo bizanka no bakoko ba pression pour 2 jours ba ko consacrer biso ba ko consacrer yango ba ko consacrer nga yango moni nzete onga la voyage kana ngo so nzete oyo ba mabende to muna wana uzalo ka boy to mu ba na jeu boy eza elo ngala ko sima na te era ba signification nango mais ce que au voyage na on était loko peut-être on voyage na matina toka matina nina ata na avion on était ko bangisa ba to mo na banga soko zo banga sere o minye zo bangila ngo nini papa na mutu aza normal akobanga mutu kobanga mundina siko ana po zo banga ngo ba mo nzete bo banga ngo mais nzete biso to mona nzete kana lo nzete oyo ngina ozo question muda répondre ngo zo banga ngo te biso pe ba bilo eza na ngo pe na nzoto te parce que telemeli mais siko on me l'a dit na nzoto te na zo tuno question on ba te bele ba zo ba na boni ba tineli ba message ba o banga nzeto so na tunyo ka question zo banga ngo to banga biso to pusa na pembeli na ngote biso pusa pembeli ngo nza be obi okene no pe kamba na kenda na partout papa na chika mpani ngata la police ko kanganga na okena so na kamba to ba bwaka ko libanda ozaka na be baba etika la raté etika la raté ti ba kibangise la kanganga 3 jours na prison na ba ona loma na nzete na nga oyo so elo bakangela ka yo wana pe balobi na zangunza na kokota te bande on a biso SKK bazolo ba toujours que loba makamno ko lobela sibangi mbango ko loba ngai na za bamangunza za pona ko ba vérité nga pona makambo ya mfumuli mbangu nga na sana problème na binote bo abanje ko na nga me poso na nga ndesa ka bono bande vérité bobo ya babiso to kota kuna bobo yebi eloko eza kuna eza révélé ndeti ka so na koti kuna kasi bo invité nga bo benga mama nguncha ya kokota na kota na révélé vérité za kuna bolo bande vérité mama ngunza ba te belele so la kamba so ba bengi okende bona izo ba na kote na bilwazi na ngaiti ba ko sala lokote ba ko sala ngelo kote na kenda ko basala ngani shoko tuna kenda kuna na bunda na bango babwa libanda mapa betikala wana au kimangisa ana ngola tawo na ke prière kuna na kitele molimo ali babwa kinga libanda god na ngetika na papa tilo na ba ba le mama molimo wana balinga ngo suto déjà balongola mama molimo bi ni papa na ho sa 15 bana babwa kanga na kokisi 14 donc après une année okay na ke kuna wono baningu na bande meketi na ke kuna 14 OK god na ngetika na kuna papa na yeba kate babwa kate basani so vérité ozolo bagi bande comme ça kimangisa faut ba vérité da vérité nini papa wa besa mantwe kami lelo to sapura mo makambo anniversaire to sapura mwana te poso na bina kota to lobela makambo ngote misala makambo koloba isa makambo koloba ko makambo koloba na sapura ba vérité na lekala ba chaîne ba yebi soki ba pesa nzela ba koko mama ngunza telema loba na telema na ba vérité parce que biso ça ba biso moi passe na sens nini ozo reconnaître makasi nyoso ya fumuki mbango mais église kimbangiste ne oza d'accord na bango te na ne ba otambisa makambo eloko soki pesa biso passe yango mais ndeno zo ndima fumuki mbango oza d'accord te pona nini bango o bazo sala eza yango te papa oui c'est biso makambo ote kamba batonga ngo na mbongo bazo na Israël mais bango moko ba ndima ba expliquer biso makambo papa na alimentation mona mutu ayibi ndo bakenga na yibi mutu ala kwa ndima fosa na kibonzambe siko bango bazo wanga na kembongo wana bango bazo ya ngote papa yangi na tika nkamba kotonga batatika ya kotonga mate kimbangisa mona za obonga ba bosala plateau ngana ye to sala ne émission na kotuna mituna na après
Merci beaucoup, hein, boss de Nzinga, en tout cas. Okine Mangunza lobi, Mangunza la pose sa penda ya débat moko boye. Le bandi on a vu sur ya kimbango, to pesi mbote, parce qu'on a vu souvent sur SKK. En tout cas, to pesi no mbote. Boya ka mingi na ba commentaire, tout le monde a rabino. Mangunza a la pose sa ya mutu oya la capable. Biso to na Luanda awa. Dans Angola awa ko ba utite, église ya kimbango za partout. Mutu la capable ya koya na ba preuve. Pour ça la débat na Mangunza asa prêtre ninga zawana biso pe na bokasa boss de Nzinga. Plateau déjà to bonsa makambo to fandi pena benga mona kati na kaboli bango po nzete wetu ta mutete po ba yo beta on mususu ayo ko ma problème débat pena to le be makambo oyo etali bongo ba ko na biso ya tout ça na biso l'anniversaire donc to le ba makambo sko pouvoir nini o mangunzo zala na motango le ba mambo traitement est-ce que ça li sa batu mbasu kaka ou soit malade nyonso atam to be l'estomac non ça rango on a été que bomi ko yiba pe mayele oyo zake na ba médecin faut za na bino so ko ba médecin netinani mais bango ba tu nenza ma pesa mayele ba tangela on za ma pesa mayele ba ko na mbanza ko ba zakana ba médecin pas journaliste ba ko mo matade ma ngute ba ko na mbanza ko ba lakana ba docteur ba ko na bisona ba salaka na ba docteur siko na tango na césarienne ezalaki ba tu ba ko bela ba miomi ba ni ba salaka te et puis tango na ko na mwasi na difficulté ma bote alaki passe mais ce que so inyo zaki bien ba ko ba ne ko sunga ba na ba césarienne wana lelo oyo to koma na ba tu zaki non. Bon, grâce à Nzambe et ça lui qui me dans la classe, en ensemble d'opération consort. Donc c'est que déjà malgré la courbe à salle même la difficulté mais là qui mangunza. Ba difficulté ate. Pas mangunza so sala to bota kana césarienne yaka. Oh. So bota kana césarienne. Yaka, okata. Ba ki se ali. Donc ba to wala na biso muntu azana problème nyonso. Muntu azana problème nyonso obengi biso okuta ina mangunza ozi solution bongo opération hernie obama te ya oluka mangunza za naza pona mukili mobima kobanga te atosa kimbangisi ya 3 kobanga te sozo bela yaka na osalisa kimbangisi ya 3 oya fait na pona kate talinga ite ngamutu na ebiwana te ngana ebika bango subaka kimbangisi mala basuma ba fensi na ebi bango te na ebi makangwana te ngana ebika bango subaka kimbangisi na ebi wana te ngana ebi bango nyonso baza bakimbangisi makambo le bito le mélange mususu pour anniversaire parce que comme église on a centre ecclésiastique spirituel qui pas vite pourquoi c'est magawa oza qui pas vite pour yo mona mosi wana ya message e yaka na kilongo nena obande tamba kanginga tozonga na histoire tamba ke osamba na kina ba bilo na ngana kota tamba koma kuna chef moi biboti ka opimisa yeko mutango bozo tu sema ko nete ane bi moi mkie butika jeune fille ça msana l'aise batuni bango ninga sala msala kuna na quartier rapport ba bina to zo rapport to ba bomi mutu te asa rappelle bien na mutuni ostu asekana na mutuni ostu ba bi butika zo batuni mo na avocat ngabi na avocat ye mo chef na bi na otino na bi ba avocat yo mo ko na avocat na mais ko na avocat mo mo c'était oza mwasi na avocat mbali na kena la pona avocat ye mo ko chef wana abandi ko la sanga ba bureau ayibisinga kota bibo boto naza complain na mikanda naza na diable de la république na banga yango na la teti na banga te na lekanga na ko nde naza bona ko lekata na TV zibu na ko lekata na chaîne nyonso na complain ayibisinga kota bibo ko na bani ko kota ba traiter ba document nyonso kota na bani ko traiter ba document na va commissionnaire te na so mutu na traiter ngai mo na avocat na ngai ndo tamba ba bibo on a besoin de Canada na comme libre bateau bakina ko funda ngai tamba ko mo ba chef na ba doit ko soit traitement bateau na ko mo nsima na pardon na lelo ni na saka ana kasenga na mumeli ana kacha kasenga na mumeli donc ana kasenga so ko mo bita mo Pauline nkolo mwana mke aibe mo mema lelo bateau ana ba yoka soni projet na mo ezaki bakanga ngai musala ekangama mais na so ba document. Donc, ils ont mon corps, tu connais la difficulté, hein, dans l'histoire. Donc, mon corps, il y a la difficulté. Mais dans la démarche, il y a la possibilité de réalité. Il y a un moment où, moi, je suis mobile à l'objet. Maman, me fait un peu tout. Me fait un peu pour me tenir là, me fait un peu tout. Il me fait un peu capacité de tout. Nous sommes Deus, nous antépassados, est muito forte. Nous sommes là bon côté. Na traita muta mo boye muta mo avant na France ngape na ibate ke mutu na traiter avant na France azonga ndenga zonga muta wana atinda ba famille ba ko lukanga tindi
donc le roi matonda grade ça nga traitement zo papa mbongo wana mbongo wana bana kusunganga mfungi mpe alati mama na ngai na mtanga kongo te mama na ngafana na France mama na ngai ya mulimo afana na France depeta na lukina bandi ba démarche nazangi mbongo mama bengi ngabi na munulu wana susinali nazangi mbongo mikanda mama pa swape mbongo pe abakisana eko swa mikanda complet à l'époque on a cessé mikanda na nyosu na koma kana palera ba $1500 $1500 OK nazali niveau ya mutura nena sala la tete bongo okokele kufuna mukande yale OK on a za libre ya opesa mututisi ya kutoka mututisi mutamalade internet ako internet on a za ko wana za parmi ba mission oyo uzanango mina na difficulté oyo elelisa kanga ya mo na sasa na ngeko c'est première fois ba kanga ngai ba ke kosi na likambo na yebite na lela musameza ya pasi na sa 2 jours na bia katena oki souci ki bon mutu isala bezo msumo si mumu na kale datika na makambo ngo ba nseke ebangisa ngate mina yo kande souci nga biso na bipena tika na batamki ba oseka nga ya biso na famille na ngapona loba ngai na kotika musala kotika mfumuma ngai tina okota na sama bele siko ba yoka nga na tiki ta continuer bataille tika nga na continuer bataille totaba kanga obe famille barate ba yoka ba pusa kutute ba belo na yoka pena ko la ngabi ya ba kiki mbango za capable na so kimbango akene ko sale intervention abima na situation za nango ba yoka na situation na nango après 6 mois petit frère wala nanga ikutana ndoka ikutana mikanda na bisa mikanda na laisa yake msamabi mutu wana to sakana te aza comprendre les kabinda kunene bayebi na moni mikanda na mona ba presidentiel na yo lelo oyo na nto za amakati kidoko OK maintenant ce que relation na ministre ezani na famille tozonga mama banyoso tozonga be bakoma kutsoba lotika ndoto bofu ba benga na expliquer ba mais bango be bazaka na schéma na bango bazaka donc ndoto ngo telika ngo soko compliqué bango to na lobili ka ngo na famille sala mi ba bengi ngai tema siko kutu ba benga susu Paulina tena koma ka mama Paulina Lucasien likambo bobo mangana za mama na ngala za ba mutatu OK papa ba masa portugais OK mama sa ngala soto ba mundu boye ndera papa na biso umuna ba bengi ngaso na famille ngo bakamwaka mama ba bafuna mufuna ba mutatu mba basana mutakitela muta uza kwa makolo so mama yo wa mwasoni ngo ba koma pe fete ngo ba invitenga ngapo ngo so ba invitenga la fete na date pe version c'était izanga ati nakacha sana mwa ba tuta wala nani mwa ba so mwana ba ndiko ngani ba ndiba no kwa sona presenter ngani mwa wala mwa jeune fi wala ndi mwa kebo nanze boy baso ka sona mwana ngala so sika ba so boko mwa ba tuta tifana ko kano nani o yana biso ya samu kibine makolo ngu donc il a fait boy fait on va mettre identité na kwani comment faut que makongulu non mo mettre identité na tuma ba yo ka sona ko presenter nga funa kende bongo o ba mona ngadi na ba invité na bango que race bazana na kata famille oui mozomo était tandis de la tikito pour anniversaire mais ba mono skota mama kolongulu mo était ya normal fumuma tamle ba kongu ba koko na tamle ba kongu ya normal parce que eloni ne salaki penda que pour bozonga na bon terme na famille ezaki nini po ezaki toujours mikakatano comme ça eloni penda o peut-être salaki pour convaincre papa aza convaincu maman za la convaincu penda que te muto bozongi pas mon relation papa na ko na ça orphelin papa atika na malade to sande na mama eloko sala na so mama de na so na famille problème ya mwana problème ya mwana tango na ki sikoyo ba famille ba biso Kongo ba Kongo ba fandisi mama abitala mwana race ko mais biso na race na moni makambo ni bosa soki bozongisa Paulina te azo mo yana kata mpango ukoma kwa bozanga mugibo munaka bitwalo kitela ka nini mona lupango tango ba yoki bomba sani ba bitie to sala ba yibisa ba mbongo ukeba boluka bosalini bozongisa yini so bozongisa yete peut-être onyonga na ye wana ubumuna lupango bima batwalo kitela biso lupango bana bozo bumbu na bango OK ndé tamba yoki bongo ani petit frère pa landanga ye ko bala esala 3 ans na mosi ba botaka alali aloti papa yeko yebiseki pa yana sa yekisi papa botabiso yebiseki azaki pasteur ayebiseki ki pa yano sela bakisi pa botaki ndi uza difficulté moi ça na difficulté te ça ndenge bayaka aya ayeko swana ngana yebise après 3 jours na obenga on a benga ayeko kisi wana papa babanda ko mela 2 sila te moi ça ko menacé abota moi si moi na ngo azana ko bona ngai
Il y a une difficulté, il y a une mission na yo na 15 ans oyo. Ba souvenir pas malamu ezali. Ezala maramba minene pe o sali. Ndeti maramba nini o tori ko stata to stenya sote maramba o pena so fando tali omoni ke non esengo ya musana o sala pe yango. Ezali ndeti maramba. Matondo mingi ya liboso na mi. Esengo na yo sala ngai so na vandi na ota la fulu ya musana na osana ngo. Ba msutu bana kuna kitela mo na acha 23 ans. Ba msusu ba koma 5 ans ministère te ba koya. Okay. Ba msusu ba kima likola passe. Mengana gwenta passe na gwenta ba difficulté. Na mwasi. Ba tentation pe ya ka na banzela ba dérangement bani mais na gwenta yango eloko na na isepelisa. Deuxième na ya botalaka kombana no oya liboso oya bibale bakanga oyo tentation liboso bakanga na ndonga pe na jwa mikanda isepelisa na tala pe na mona bana na pe na zo former ba msuba ya ki malade ba bika naza bandoi na sana baona kata famille na kutu bapesa na kombo bongote batu oyo basopesa na bakombo na traité oma bana oyo ya mudimo na sala bango yokwane marka kangai mais batambe ya difficulté ça laisse la fandi na kanisi ona leki na mo mendeti kwa lelo nyonso tuka na sangisa mo pesa ngai ese mo makasi. Okay. La place au toza awa pena no bila kazenga dans entrada za banka et c'est l'église de la nation na suko peut être une référence bien. Vous savez là combien d'années awa? Bon na batela kuna na boka share na ko bana bomba na kazenga awa na kokisi déjà ba 6 ans. Na kazenga 6 ans. 6 ans. OK, mais musale banda ki on est déjà na mabord. Na banda déjà na mabord. On a pe église des Alaki. Na sala pena kiloko. OK, awa siko place toza siko ya seke ba 302 ans. T awa 6 ans déjà. 6 ans, na place toza awa. OK. 6 ans déjà. Merci beaucoup. Hein? Alors, qui représente Maman Kimpa Vita pour Nayo? Na vie na openda Maman Kimpa Vita aux organes bas niveau ni. Bon, Maman Kimpa Vita na organes na bas niveau et ya ba grand esprit. Pour bazaki batoyo, Maman Kimpa Vita zaki mwasi mais azaki soda a se sacrifier pour na race na ye pour na mboka na ye. Vraiment il okwane marka ngai na monde la kansambe. Apesa ngai makasi o Maman Kimpa Vita zaki nango capacité Maman Kimpa Vita zaki nango pour na ko défendre race negra. Donc un moment tout moni mamunza bakite tsaka nango banini za o copiera vie donc no tanga vie Maman Kimpa Vita donc o copiera na ba makambo. Au bon de to sarabo to saraba ba incarnation. To saraba incarnation. Ngai na molimo na sa incarnation ya Maman Kimpa Vita ya Mama Futa. Mama Futa zaki mosmo zaki kobanga te. Mika pe expression pour Mama Futa zaki nani? Ala ki pe ngunza. Ala pe ngunza. OK. Batafake lo na Maman Kimpa Vita. Batafake lo na Maman Kimpa Vita. Tango ba po ba so Maman Kimpa Vita ba tumbe ba dinaki prière na ngomba ya nkumbangudi na banza ko et pas trahison et yaki ke Maman Kimpa Vita a formé groupe ba na Mama Mafuta po ba ya kubiso die ko ka kutinda die ko ka tinda ki ba ke ko kanga Maman Kimpa Vita ba yana. Tuyo beta Mama solo ana yo sikoyo mingi za Mama Mafuta nde. Mama Mafuta za international na ba makambo. Ya mona banga te po Mama Mafuta po ba no banga te. OK. Abano kota bisika ba no kota. OK. Bien, merci beaucoup hein to comme na biso de mana suka. Parce que par rapport à l'église n'engana comprendre l'église dans fonctionnement ndeni moi structure na ngo organisation les années yo moko responsable numéro 1 et puis vous allez ba secrétaire ba nani tout ça. Oui. Secrétaire ezali. Secrétariat ezali reception ezali. Ngai mo comme représentant légal ezali et na kati ya groupe Kimpa Vita mais na kati ya organisation ta kota fetali ya Afrique. OK. Maintenant, l'église ezaka na Luanda, eza éparpillé pe na Angola na ba province, ba place mususu to jusque là aux ana nukaka. Te na saka na Angola. Na Luanda ka, la capitale. Oui. Visez à la raté que au panza pe église na province. Tam sore koki 15 ans déjà, il est belé maman 15 ans to ka sika moko. 15 ans na za place mo eza ndenge baso tambusela ngai. Explica. Ngai na salaka o ndenge bankulu ba tambusela ngai. Soki batambusi nga bisanga kende mo na keso na kebo na ke on a l'équipe na 15 ans open na l'équipe tampe open na l'équipe na temps malade pe ya makasi zali ngana na zala pe poisonné yo mo mi soigner siko tant j'aura poison na so poison yo mo pe mutu au soleil traitement yo mo ngaboko na sala temps pita donc ya malade ya makasi OK na zala poisonné kaka na batu kaka
ya makambo ya ngana bato wala na biso na ndabo mitu na ndeni siko mangunza bakoko batika kike ba empoisonné te ba permettre ki bongo e ba permettre ki mo pena bongo na lia pena poison ko bala sa bango ke o eza kati na ngai eza poison te eleki bango na lia poison wana ya mono kufati nga pe na yeba te na lia poison mais avant na lia yango na lala na lota na koti na kati ya bureau na nga poussière tant na poussière wana koti na na oposola ok nde ba yeko laksanga na beta pe solo nde to fanda ba sali nyonso ngabi bokeba na moni trahison koti tena mama na kati ya bureau ok na lia déjà poison donc na lia poison wana malade na lia kate na minate na lia kate na minate bon nde na lia ki kozwa message na mankulu kende oza timishi oza déjà na poison buta bayeko la sanga nzete oyo vraiment na joaki na tindi bake kolukela ngango baye nango na sali tant na bando sanza na bambuma ya rouge après eye kotika ngai na esala 9 mois na kosola kaka kososa ne ka fiste okene na sanatoire boye eloko ebimaka te tina ye susu na ye kolala baye kolasanga kisi na esa sukisa mokoko na ye komela korécupere nde na récupere mo donc 15 ans oyo na l'équipe na barisque makasi okanisa te ntongo ekutana bitongo etani lelo oyo na bato basala yango sikoyo na ye koyoka kanda na ye kokota prière à 7 jours ntango na bima premier jour na bima prière na 10 heures moko na bango na kati ya réunion na ye moko ayabi na mapaone na osambela na nzambe solo eloko totyelako na biloko ya kolia jour ezala feti oui totyelaka yo tosombaki yango na shwanza eza te mpona toboma totyaki yo obela lokola tiber biso toya tofanda na kiti tobanda kosala ezalaki bongo ofuma na shishaki bango te nasalaki eloko te na continue kaka bondeli bango moko na groupe wana bakomokima moko lelo na 7 heures surprise moko na bango abengi nga mama lelo oyo toza oui mama joyeux anniversaire nayebaki te na vandi lelo babengi ngai babata soyo bayebisingaki mama Pauline akokisi kelisa le ministère yango nabengi yo ngabi merci mais tozala bango bien nazala na problème na bango te so tokuta lisolo ya kitoko bango nyonso kitoko esika sikoa partir ya wana nayaki kocomprendre mosala oyo eza nzela moko ya pasi donc 15 ans oyo nakokisi nango mpe makapu ya ebebe. Merci beaucoup hein au monde mbebele to na biso na suka to ebité après 15 ans ba projet za nini ba ambitieux za nini hein to so ezali to ikoloba avant de faire dernier message na to mingi na sepeli makasi na question tuninga mission ezali na continuer musala tina suka ko bikisa batu ko disperta race negra ko libérer mboka na ngai pe famille na ngai bazonga la culture Congo bazonga na nzambo esambela bakoko na ngai yango ala pena tebi après 15 ans to kombola déjà biso doze ra kombola yango ne toze la kombo esa na msala nte dernier message na bato wala ndayo ha petit dernier message petit pena ba salutation bato wala no partout dans le monde entier yenge keno na sepeli na mkono na lelo message na ngai ezali nazopesa conseil na mtu nyonso abenga mingunza mtu nyonso asalela nzambe mvangi ya maputu lendo 15 ya ministère vraiment tozala makasi na mabondeli koyeba kobanga nzambe koyeba kozala po biso bakomaka na mbula oyo nakomi te mais lokola nakomi yango tokomisa mvangi ya maputu lendo message nasalaki nango yango oyo na pesi mbote na mama papa mwana oyo alandaka mama Pauline na nzela bibibi na bandako na bino na baoyo nyonso balingaka mama Pauline na bana nyonso ya molimo bana nyonso ya culture Congo na pesi mbote na mama na ngai Paulette na Paris mwana ya bakoko mama na ngai vraiment na sepeli yengi keno na pesi mbote na papa na ngai François mwana bakoko papa na ngai yenge keno matondo mingi na pesi mbote na mbuta na David da France mbuta yenge kyako kobanga te mfungi banga kolongisa yo matondo adresse ici église za bato Holanda yo matondo mingi toza nazali na Kazenga soko zo utakuka ozwi palanka to ozwi azabanka okokita na soko zo utakuka la première appellonale na entrada oyo ya tiga azabanka babongisa po sango ba réhabiliter yango soko kiti wana obandi ko bakame oyo ebeka azabanka ezoli kaka wana olobi kaka botika ngai na
na rua verde soko kiti wana obandi komata otuni kaka pa mama Pauline bakomema. Merci beaucoup hein mama Pauline na sango kinda penda donc so otuninga atana kada za bwaka onoka mangunza bakolakisa déjà bakota boisala boye ndebe biso beto sepe ko na yo hein merci Gémidor TV neto baki mangunza Paulina mvuzi soki to sepelaka tant to yambaka yo tant on peut se biso opportunité na Gémidor TV en tout cas tout ça toujours ensemble to yebi que to royal lisusu après anniversaire to yo sur la maramususu. Merci beaucoup. Merci à Nayo, ingénieur Do Bernardo, ingénieur Do Bernardo, c'est grâce à lui. Merci Nayo, ingénieur Patrick Ngenamo Moulumba, il y a un ordinateur, il y a un bon montage. Merci na boss de Yonting à partir de la Suisse, tu peux sur en mode belé. Maman t'a rappelé un lobby, tu vas toujours ingénieur Do de j'arrive par les fêtes 5, ça l'air écoute déjà quoi. En fait, vous avez Gémidor TV, Merci Nayo, moi tu n'as secrétaire Isabella. Tu peux sur le secrétaire à Gémidor TV, puis son organisation Zali, sur il m'a solé Zali, vous en a posé un reportage, vous en a posé un en tout cas, ben abisso hein, tout ça en contact avec secrétaire, bon solana yé, pour yo kanande ma me ok non, et que non toujours normal. Et après c'est bon hein, balobi joyeux anniversaire, mieux vaut tard que jamais. Joyeux anniversaire à toi, balobi joyeux anniversaire à toi, Pedro Chihuahua. En tout cas, tu peux suivre mon TBL, hein, joyeux anniversaire à toi, mon colonel, hein, parabège. Feliz anniversaire par Rossé, hein, Pedro Chihuahua. En tout cas, tu peux suivre joyeux anniversaire BD. Maintenant, on a vu sur Paris, pendant ce temps, faisant un énorme Gémidor TV, hein, dans mon bon artiste belga, junior belga, de Papa de Balade, à partir à Paris, hein, tu peux suivre un beau TBL. Azarabona président Nando Lusadisu, vous avez un Panama à Paris, la TV, on tient pas commentaire, ça là, bien, mon thème, ma destinée, Lusadisu, hein, vous à Paris, en tout cas, vous allez toujours, voilà, vous allez la mission Gémidor, vous allez merci, hein, tout ce que là, bon, vous voyez, que vous avez belé devant ma caméra, devant ma téléphone, devant mon ordinateur, pour nous rendre merci, Nayo, merveille, mise la grâce, hein, parce que là, en tout cas, tout ça, toujours, tout ça, quand ça, là. Restez toujours connectés, branchés, na Gémidor TV, balobi, il y a des années. Bye bye.